nazalaki kudu te collègue na yo mokaka ya métier na kotanga kombo te abengi nga alobi mokonzi boni nga ebi alobi mais mokonzi soyo oyebi makambo petit wana asali nga abi petit nini oh bakali nga abi oh prince bakali aza petit so abi da petit nanga musenga abi asenya alobi petit wana soki oyeba te mokonzi abotama na mbandaka bokechua yambo mutu alongolaka na mbandaka ayeni na Kisasa yango efula c'est le vidi ouais bien na tunoka question que Tezela ouais bien na tunoka question que faire obeta le 4 avril na accord arena ce que continue comme Orlé président Oli ndenge basola na famille asenga ki chetani soutien apesa pour na caution aza na concert pour présenter Maxi Singer na ye partage des biens familial les 4 avis na Bataclan problème Yandi Maki a coupé sa président Oli 100 000 pour appeler sa caution. Tant que comme nos président Oli a lobby a def sataye neti alingité président Oli a lobby bon dernier 4 azo kende kin a cause de livrer parcellaire ya lopango ya bova landanga bien na so kayo simbisa na cet individu fugitif Yono Silimbambe na vie na ye a botate a balate eze chèque ou pas les animés partage des biens familial bon deuxième chant a tout ça remis ya vita imana parce que alobi nanga ezaka chant na ye apesaka petit frère na ye mais ayembango malamu te lisu moko elengaka munoko moko ezaka ya kotengama siko yango na ebisio obala te mwasi te mukanda zaka nango ezaka doublette oh asalisa siko ye moko azane cheki te ba oblijaka mutu te lelo soki mwana mwasi moko avandi na mobali soki simbi te baboyani azwi mobali 50. Moi, faut qu'on le fait quota. Bien sûr. Parce que c'est une entreprise. Ah, tous en balabalate. Tous ça l'interview na portable té. Très bien. Quel que soit ma portable volois. Tous en la chaîne, il y a télévision. Congo Révolution News. Il y a les PDG Michel Kombe. Awa ba kotaka pamba té. Pour vaner beaucoup des individus moins compétents, moins qualifiés. Bazala qui pe na ba tableau yo lelo ba pakati mbangu petit MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Mesdames et messieurs fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette émission Focus Investigation. Focus Investigation, c'est une émission socio-culturelle, l'émission de la chronique musicale aussi, bien évidemment. Je reçois ce jour Didier Nzongo Mokonzi Yangaba. Mokonzi Yangaba, Didier. Les lotos, l'anaye chef de famille par force. À salut, ce plaisir, Yaro Yambaye. La Focus Investigation. Merci à toute l'équipe de Congo Révolution, la chaîne révolutionnaire, en commençant par Michel Kombe Aigle. Merci beaucoup pour tout. Mukolo Congo Révolution, Michel Kombe Aigle, merci à toi. Et puis, cette émission est assurée par la main du maître, Ndongala Chris Ndongala Mvwandu. Je te salue affectueusement. Et puis, double maître, Jomato Pemato, ma maître. Comme je l'ai dit, fidèles internautes, en tout cas, je suis bel et bien avec Didier Nzongo Mokonzi Yangaba. Mais j'ai un tout petit message avant qu'il n'ait sa parole, n'a invité Nangaï. Partenaire, sponsor, nous tout, on a besoin d'afficher côté en cima. Kouezitete, Awande,
investigation ezalelaka awa nde tozalaka focus na makambo oyo tozosolola na makambo toza na yango comme matière focus investigation bo hésité te numéro eza na bobenga bokota na contact na biso tosala publicité na yo tokolobela makambo na yo nous sommes là pour ça. Alors comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Didier Nzongo Mokondi Angaba. Mokondi, bonjour. Toi ça qui dit là l'éternel, et toi ça qui dit là public. Bonjour les princes Bakali, les journalistes compétents, qualifiés, professionnels. Dans l'émission Focus, investigation. Focus, investigation. Dans la chaîne de la télévision, même YouTube, Congo Révolution News. Dans la réalisation, il y a les grands réalisateurs Chris Ndongala, sans oublier les PDG Michel Kombe, Aigle, Bakokende, Bakozonga. Donc, Joe Matop et les journalistes compétents, qualifiés, les costauds. Et tous les journalistes de la RDC. Donc, Presse Bakali, vraiment, je suis content de me recevoir en tant que son Excellence Didienzo Mokonzi Angaba, les rois de Odi Chilombo, les chefs de famille par force, mais c'est les licenciés dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA en télécommunication de la faculté d'aviation civile. Donc, Prince Bakali, son Excellence Didienzo Mokonzi Angaba, Nazan à disposition, cela veut dire ba question yayo professionnel, ba réponse p professionnel, il y a son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba pour Massananga Zéphirin Moulenvo, les kamikazes de Japan, na Switzerland, à Sepela, toi ça qui dit là. Alors, tant on a annoncé que nazo yambayo, ba ya Willy Moucheni Kodamboka, ba ya Brino Lubika Mongo ya propre ya Brino, ba président Foule Lukisu, na ba Jean-Paul Well de London, ba benga inga ba bi Prince Bakali. Ozoyamba Didier Nzongo Mokonzi Angaba, mais moi préoccupation avant to kota nan peda na mama na likambu ozalaka na habitude ya oloba mingi otanga na institut supérieur ISTA na soki option si je ne me trompe pas il y a aviation civile faculté on rappelle abiso mama na poani donc omoni na rappela ngo pona laksa ki na zo pena mutu j'ai des compétences des qualités professionnelles. Parce que omoni lelo même na boulot na bino yo ebele bakota bakoti pe bazokota na boulot na bino na mbutu ya presse mais tango ya kolanda bozomona ba compétences ba qualité journalistique exact très bien donc naningaka ba ke son excellent Didier Nzongo malgré tout na koma pe artiste et sapeur mais j'ai des compétences et des qualités intellectuel parce que na tanga na ISTA yoza mwana barumbu yebi wana mabele ISTA vraiment eza école moko vraiment o ebimisaka ba ingénieur ba mécanicien mais ba faculté zebelenga la leka na faculté ya aviation civile c'est là au moni na yake koyeba ba alpha ba omega ba bravo eza ba momoko ya aviation donc na les technique voilà donc na les kabiso toza ba premier étudiant auto tangaka na ISTA parce que lelo ba comment kobimisa ba gradué na ISTA non pas ba gradué ba licencié non n'époque na biso to biso toza ba premier licencié to bimaka na doctorat et bakisama voilà et zalaka mais lelo ba comment bimisa mingi ba ingénieur ba technicien donc na tanga vraiment na ISTA vraiment aussi les ça ouais bon mais manga mindondo comme manga la batembete tango ba yebiso de na tanga na ISTA attends préparatoire ezaka otanga message à bien de toutes les façons pourquoi na ISTA babandaka nanu na préparatoire voilà au bandi préparatoire j'espère daka 1 an de préparatoire so si na préparatoire il faut que tu as 3 ans probatoire parce que na préparation na au katani bako inscrit yo te ezala so si préparatoire pour que j'ai un presse Bakali koya na préparer qui bakapa kola kisaka ki voit la émission déjà la tanga la ISTA na télé à télé
Moi, donc, il fallait d'ailleurs ne pas arrêter dans la première du service. Comment serait l'émission, yo? Pourquoi vous allez acheter mes moutons? Il s'en t'a réalisé. Ah, pas souvent. Ah, Déjà- donc là, on dit pas comme on a qui m'a Et ça va terme académique. Non, Nous non. avons chance à autant. Non, c'est très important. Bon, Merci. malgré tout, naebi, ma compétence, na ma qualité licencié dans le professionnelle, journalisme. na journaliste. C'est un journaliste Mais et politique nayebi que extérieur. selon, il faut vraiment aux journalistes compétents, qualifiés, au temps de classe. Parce que total, malgré tout, qui chaud na yo, mais ceux qui peuvent dans le cadre à métier, tu te comprends vraiment. Merci. Donc, pas comme un individu de jeunesse, mais c'est vraiment aux Zouakamusala Nayo dans les séries, quoi. Toi, ça qui dit là. Merci beaucoup. Alors, Mokonzanga Batoko Tambalamon a bilan en tant qu'artiste et puis plaisir Nangeza que bien que tu communiques aussi pour les artistes musiciens, mais tu fais partie aussi intellectuel autres Alarana Bango. Bila 2025, Didier Nzongo en tant qu'artiste, homme public, 2025 et les Kilondengeni Nipotomi déjà vers la fin. Il y a année au côté 2026. Donc, merci beaucoup, Prince Bakalinde Nazo, les journalistes compétents, qualifiés, professionnels. Moi, na roi Zarwa, donc, au côté Kalapé roi. Merci pour la question. En tout cas, année 2025, pour l'anga, ils ont meilleure année pendant la Botama. Voilà. Dans le sens que, parce que cette année, vraiment, 2027 donc il y a aussi les dossiers là bien Nzambe a fungolenga ba porte belé vraiment par rapport à l'activité dans le cadre de musala par rapport à l'activité dans le cadre de la vie privée familiale parce que binenge biso tout ozalaka wa to sengaka mingi na Nzambe ata Nzambe ngo to monaka été le loko ko senga ba pesio mais to tondaka te mais ce qui est plus important vraiment à ce qui concerne 2025, grâce à déménager parce que ça fait plusieurs années j'habite dans les 18e. 25 ans banana poto na 24 Paris. Si Paris 18e. Mais lelo nzamba salinga grâce par rapport ya ba demande na ngai ya logement par rapport ya musala na ngai par rapport ya befort na ngai Nzamba salinga grâce à fungoli ya administration ya logement administration française ya logement bauti ko attribuer ndaku na Paris 15e au longwe 18e donc na longwe 18e malgré Paris 15e malgré tous ezo salanga pasi mais Prince Bakali yo yebi soki to lobby to tanga penda parmi même 3 plus beaux quartiers à Paris. 15e fait partie. Donc, tout le monde a 15e ezali, 16e, 8e. Et ça, grâce à parce que tous les mêmes... Un témoignage en 2025. Hein? Voilà, parce que tous les individus fugitifs, même mes collègues artistes et sapeurs, et belé, bavandaka na parité. Et belé, au monde, bavandaka na bamele, na province, ya Villeneuve, Saint-Georges, province Kili, menga banda na ya, na vandaka na Paris. Donc, 2025, parce que... Na 15e, Mbappé au Palagaya, au long, on a 18e. Bon, on a 10, mais moi, tant tout ça, quand demande, il y a logement, cela veut dire tout ça, on par rapport toujours, il y a mètre carré. Très bien. Tant on a zo, voilà, parce que mon tant on a zo, le babo, ils ont makamoko secret, non, le banet privé. Très bien. Donc, mais il faut nazala. Mon thème ouvert parce que dans la tant tout ça quand demande et ça quand on a raison mon koboye peut-être place naza et zo zanga mo énorme mon koboye peut-être place naza et za muke par rapport à vie privée familiale même en soupa na balai moi 10 comme na bango 15 zo poussana mais tellement ba demande ça ils akalango gratuit j'ai fait ça pendant plusieurs années et payé ba attribuer un logement na 15e. Parce que nous avons habitude de salaka interview kolakisa bana mwasi ndaku voilà mais en tout cas Dieu merci 2025 au penda et ce qui nga bien plus na ebisaki Nzambe o nyoso nazaki nango besoin ya suka etikalaki ezalaki offert pe ko déplacer parce que ko vanda na quartier moko neti 18e pendant 25 ans c'est bien mais il y a aussi des dangers Prince Bakali.
yo moko yebi 18e. Didier Nzongo, père de famille marié. Donc son excellent Didier Nzongo Mokonzianga na bala une belle femme Yamuluba. Ma femme s'appelle Tété Kamwanya Nzongo. Na bala Tété Kamwanya. Na bala depuis 2004. Ah ouais. Awa na France na beaucoup de awa. Bon, wana tokokota ba mi dodo. Na yimso dia na bala. Awa na France naza na bana mibale. Ya mwasi na ya mobali. Ya mobali akosi déjà 21 ans, ya mwasi aza na 17 ans. OK. Na koba vérité na Afrique pe na tika bana mibale. Ah ouais. Yebika Prince Bakali, tout pesa ba fokolo même na ba des individus de l'association des malfaiteurs ba nous gada réunion ba collé na ba musicien et simbate to pesa pe même yo pele msupe ou tika bana pe olinga ko beng samtule msupe pesa pe simbate et simbate mais minute nazo ba nango pe na négligea bango te na changer bango chemin baza na Angola. OK. Olongo bango Kisasa. Voilà parce que na Kisasa ba ebi papa za star asomba ba mapangu bazolia fokolo bazoshere ba faire au pays de ma palais. Ça la kanango déjà ba koma ki moi fenea. Donc on a fait ko déplacer bango na Angola. Ba ndo lukana no vina bango kuna. Te ba lukate po ba lukanzela ba ya koto yo. Yo yebi biso pe ba âge komi ko sana déjà peut-être ko koma ba retraite ba na soki batikali kuna, mais ce qui est plus important omoni lelo Prince Bakali to baka ko bengi sabatu ki ko bengi sabatu ki ko bengi sabana, mais il faut ba kuto pe na un bon droit. Très bien. C'est pour cela lelo tomba ko mona muto bengi si bana, il a même pas l'endroit ya kotia bana na ye. Okomona mutu cousin même ta propre soeur, ton propre frère aille vacances mais tu arrives pas ya ko memele msu na ndako na yo. Et ça mauvaise habitude. Voilà. Donc dossier penda ya attribution ya ndako na zwi na 15e et l'équipe a bonheur nyonso oyo Nzambe asaelanga to sakidi là. Alors mokonzi yanga bana oki lobelo gomongo awa Nzamba sali grâce. Est-ce que Didier Nzongo o batu nyonso ba yebi Didier kumisaka kisi même na ba TV. Ozana kisi, ozana code ya famille, oza chef de famille par force, mais olobi Nzamba sali o grâce. Tu crois? Bon, na tenzambe liboso. Mais popé dossier ngwe simba pe, kota ki pe mpungu pe. Oh. Avant dossier Simo sala kisi. Na kota ki pe moi système. Avant Nzambe na kisi ni ne simbela giyo. Ya Nzambe c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps. Oh là là, ça prend beaucoup de temps. Prince Bakali. Oui, Prince Bakali n'a remarqué loko moko biso toza na paria wa. Mais souvent on n'arrive pas ya ko recevoir. Mais bandeko ba mi ba proche ba utaka ba mboka mususu na ebite soko remarka. Mais bande connexion sous bazaka tout ba vérité ba Suisse ba Allemagne ba Belgique tant biso to kenda kala bamboka la bango peut-être ba mbaka biso na banda ko vrai ou faux mais biso en France en tout cas na ebité nazo ba vérité ça fait des années naza tous a kana difficile. Pourquoi? Parce que l'état na biso déjà attribué à biso bandako pas facilement. Toza pe na banda ku mingi ya mike. Ozomona si tu biso batu tolinga Paris. Ozomona si tu na ba système o batu ba koma azwinda ku plusieurs chambres azotia batu na ba chambre colocation. C'est manquement de respect dans la loi familiale. Parce que ko tia pe ndoki na ndaku na yo. Parce que Prince Bakali yo zu mutozo louer ses chambres. Ezanda ku communauté aye. Vrai faux. Vrai. Akoy ko bebe selo pepana. Akoy ko bebe selo couple. Ce que yo tie mutu na chambre. Ce que yo mupaya. Une bonne personnalité. Une de komoko auti même Afrique. Aïe vacances. Okola lycée wapi. Donc c'est pour cela moni. Dès na lobaka dans la vie, il faut avoir l'espoir. Il faut avoir la persévérance. Ne babaka. Soko sengi na Nzambe akopesa yo. Soko lobi akoyoka yo. Soko beti porte akofungwela yo. Mais problème ezwaka temps. Soko ninge ezwa tate oke na nzela ya mpungu. Ya mpungu eza dire mukuse. Ya Nzambe eza longue vie. Mais kasi na lobi te Prince Bakali to solo la. Na aju yo zanango. Oza na posa fokolo po vivre ti.
Na mukio diana zora ça va. Parce que bon soki okomi na ba 60 ans, ba 70 à 80 ans, nzamba ekopé so fokolo. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pareil. Lelo eza berer. À partir de 50 ans, 60 ans, au Tic Afrique, oya poto. C'est une grande erreur. Pardon, na comment place on a été? Eza berer. Landanga bien. À partir de 50 ans, même 40 ans, au Tic Afrique, oya poto. Eza erreur le plus grave. Ok. Parce que récite à poto Prince Bakali et Zouakatan. Même Kobota Lelo, à partir de 50 ans, eza erreur. Tout n'a pourquoi? Eza échec mais erreur. Eza erreur. Ok. Tout n'a pourquoi? Pourquoi? Lelo son essai d'Yenzo j'ai 50 ans. Nazoluka mwana na boti. Mwana tango comme à 20 ans. Ceux qui n'ont en vie, 70. comme à combien? 70 ans, 70 ans. Est-ce que okole la mwana wana? Je crois pas. Est-ce que okozana na énergie, force, endurance? Ya sala suivi ya mwana wana? Je crois pas. Donc dans la vie, on profite par rapport à la jeunesse. Ndenge na yebisaka bino Prince Bakali. Les moments où za Prince Bakali, de yombo ba mwana roi za roi. Uzana luyalu, uzana succès, uzana loko moko boye. Au bota manango, il faut en profiter nango. Surtout na métier na bino ya ki journalisme. C'est métier pas facile. C'est métier difficile. Et belepe ba tanga kulekayo lelo ba bimate. Très bien. Et belepe ba saka interview kulekayo ba zwa succès te. Mais tango yo ozo opportunité wana profiter ko profiter en izani za mayele na fokolo so que sengo somba lopango osombi mais lopango tango ozo somba pe kutu loba poza bino boza bangala mais soko za na biso ba famille nzongo tango ozo somba lopango wana pe je ba pe famille pe toza na sima yo mwana no so asomi lupango fo famille no batalela ye to tika makava famille ko kota makava merci beaucoup. Tu es beaucoup plus dans la musique que dans la sap. Au moni lelo oyo bato babi Didier Nzongo grand sapeur aux la carte histoire professionnel qualifié. Merci beaucoup pour la précision. Mais aux mingi na kati ya domaine na yote o mikotisa mingi tant que analyste ya musique. Pourquoi? Une très bonne question. Merci. Donc, avant la question, je salue d'abord Emma Sananga Zéphiré Moulevo, les kamikazes de Japan, na Switzerland, sans oublier restaurant Mboutalombi, les PDG Mboutalombi, ma maman Anastasie Lombi. Mboutalombi, merci beaucoup. Donc, au moni Prince Bakalinde, Nazolo Bapen, tout le temps, dans la vie, il faut pas désespérer. Dans la vie, il faut toujours avancer. Kala ngate na sirikile na lobango Prince Bakali na muke na ya mingi o nzamba pesanga Prince Bakali na koki kokufa pauvreté. OK. Na ko préférer na gérer. Ngana zali artiste saper. J'ai commencé la sap de toute façon na poto na 2000. Aujourd'hui 25 ans. N'exercer sap pendant 25 ans na poto. Par rapport à mon âge, par rapport à ma santé, par rapport à la vie privée, familiale, nanga, na koki do kende, na makambo sap, tindenge bibine ba misusu balobaka, nga makambo bilamba, na okena ngoti na suka. Même ba vienyarka, que son âme repose à paix, na kulutu nanga papa wemba, collègue nanga, mon collègue artiste MC Papa wemba kenda, nzamba zo mo son âme, te nas artistes sapé. Ah d'accord. Que son âme repose à paix. Mauvais message. C'est-à-dire? Cela veut dire, Makambwa Bilamba, non kena tina lilita, Makambwa Bilamba, non ken tina suka, tina lilita, c'est bon. Parce que tokendakana mapangu te Prince Bakali. OK. Tokendakana Bilamba. Parce que, Kolata c'est bien, tout le monde s'habille, mais tout le monde n'est pas sa père. Makambwa Bilamba, le Prince Bakali, et Koufisa Batou, pas pauvre. Makambo bilambo yo emema batu maléré. Makambo bilambo yo et koki ko simbiso même babwa. Donc ngana ki ko tala na bimi na makambo bilamba mais fait
j'avais des bonnes relations, des bons contacts, contacts avec mes frères, artistes et musiciens, même artistes et comédiens. Parce que yo ebi na tango ka pasenga na bandi ba makambo depuis 2012. C'est wano yebi la qui faut ba caméra minene bo benga ka ba réalisateur neti ba studio. Voilà. Tant ba portable ko bime komi ba photo ba vidéo. Monde omi modernisé, évolué. Voilà, évolution. Tant le monde est modernisé, évolué. C'est là où j'ai profité. Na ko kota ba sujet banalise. C'est ça ma force. Parce que ceux qui dans l'andaka bino mbeleo na doka. Ouais, ça fait combien de mois na l'équité? 2025 toujours keni ba 3 mois ba 4 mois. C'est trop. Na ko kipe ko bungana et ko memo pe na ko sila. Mais fait na évolué qui na ba sujet na nga personnel, mes propres petits vidéos aujourd'hui. J'existe. Voilà, j'existe. Donc na mélange mais ça pena ezaka sous na première classité na vie nanga. Prince Bakali o nanga na sana bilamba na sala. Et memanga ba voyage na zwa ba relation ba to minene na zwa ba relation na ba coutia ba grande marque na zana ba réédition presque na ba toute boutique ya ba haute qualité. Mais dès na tsholoba par rapport à mon âge, santé, vie privée, familiale, na koki ko investi kaka na sapte parce que j'ai plein de vêtements. Voilà. Net no travail les loquets na ba dé. Dès na za mabe. Non la tikaboy. Mabe. C'est du zili, mais attention, c'est pas une bonne message ou une bonne éducation. Na leka, na banda koloba, bilamboyo, ça coûte ça, parce que ngaza kana besoin ya. Te va monter te mais bilambe ça cher. Te mabe, c'est du zili. OK. C'est du zili. Na ba saki au tiers. Oyo yoji, mais il porta presse bakali. Ya on azoba même bino, même yo musalo zo sala. Je crois pas que toi tu fais avec les sentiments. Non. Tu fais dans le cadre du 50-50. Moi, faut qu'on le fait quota. Bien sûr. Parce que c'est une entreprise. Ah, tu as balabala te. Tu as l'interview na portable te. Très bien. Quel que soit ma portable évolua. Tu as na chaîne, il y a télévision. Congo Révolution News. Il y a le PDG Michel Kombe. Awa ba kotaka pamba te. Pour évaner. Beaucoup des individus moins compétents, moins qualifiés. Bazala qui peut na ba tableau yo. Lelo ba pakati mbangu petit. Na ko biso loko moko me yo mabe na yo Prince Bakali. Nazaka na confiance no te soki na biso makambu ki songi. Te na chanja. Te o chanja. La comment la focus investigation. Parce que na focus d'investigation il faut na ba secret professionnel. Na comment nango. Parce que na oti ko sola na te na koloba te batu bako ya ko loba atena na te ba okata bakata s'il vous plaît ko yebi ko Chris Ndonga la kata s'il vous plaît ko yebi sa mutu te voilà OK na loba te neti Chris Ndonga la pe atiki mata kata azo landa te voilà metela nga na bomba bomba hier na zaki kudute collègue na yo mo kaka ya métier na ko tanga kombo te abengi nga bi mokonzi boni nga bialobi mais mokonzi soyo yebi makambo petit wana asali nga bi petit nini oh Bakali nga bi oh Prince Bakali za petit so bia da petit nanga musenga bia senya lobi petit wana soyo ba te mokonzi abotama na mbandaka bokechwa yambo mutu alongola ka na mbandaka ayeni na Kisasa yango efula Ngabi mais bon tant on okuta na Prince Bakali na ko mesedo c'est pour ça Bakali na lo meso vraiment au sala yango ala kasi malobi bon Bakali yo ngo wanga na mbandaka soko lobi na tanga kombo na kotanga nana lobaki alobi na ngai nani voilà David Mombele alobi na nga déjà zo bengo petit avien na yo vrai ou faux oh. Te azavien na yo te to sola ko azavien na yo focus te azavien na yo focus alobi petit wana azotonga ye alobi ozotonga ye partout ayebi to olukaka nini na nzoto na ye ngana alobi
yango lelo tino Prince Bakali toza na focus investigation expliquer biso lelo ozalaka obotama na mbandaka boke cet individu fugitif ya boke tu ambo mutu ayaka na yo na Kisasa afula yo vrai ou faux toza ki mais bombaka ikoto. Voilà ce que les hors émission n'a répondre. Oui, te oza petit na ye. Oza petit na ye. Et n'a répondre. Te me bakalo moni pe lelo pe batu bawela na bango su agité. Mengelo kona sepeli kaka oza fierté ya bana ya mbandaka oya na Kisasa lelo ebimisa yo. Toi ça qui dit là, j'attends votre réponse. C'est mon langage nini. N'aurait na devino a otangi tola barumbu. Ah, te viens na yo alobi na ngai obotama na mbandaka. Viens na ngai pe la mwana mbandaka. Viens na yo. Ala mwana mbandaka. Tafi mombe alobi na ngai oza kotonga ye. Menga na zonga ki kaka. Na zonga dans l'essence ya mukolo peut-être na berère professionnel manque de compétences. Ya kuzanga ko soigner ba relation na ba entreprise ndenge lelo oza na Congo Révolution News ya PDG Michel Kombe peut-être ba jalousiana mutememi na niveau abenga yo petit est-ce que aza grand frère na yo ou pas toi ça qui dit là siko batutu ba otala yo ba ebiki omoni o avanda ba rumunde azo solola omoni sengo nangeza la nini oloba ikoza chef de famille par force pa na bino ba Congo kumisa culture na bino mobotama na mbandaka pezela nazo ya bakali kokotama pe na mbandaka eza na région ye lobi zela zelo lobi ngasko na za 50% mongo 50% ekonda région de quoi aller na mena asko wakuta na Kisasa o barumbu mta sola awa bana mona zela la koti na ba polémique ngala koti na ba polémique ya vie privée familiale yo kakasi viens na yo yebisi yo za kotonga ye mais or yo za mwana kinte obotama na mbandaka oya barumbu koya c'est simple confirmer biso obotama na mbandaka ou obotama na zone na capitale de la ville de Kinshasa da komi de Barumbu toi ça qui dit là yango na répondre ça na kimia na vie na nga wa olobiana yo na vie na nga na voilà besoin réponse mais viens na yo ngala yebi ba âge na binote ya lobi aza vie na yo ozotonga tonga ye soki ovi place na ye soki ndenge nini ba kisi ya bangala ezalaka ya mike ya bateke en plus alobi na ngelo mot très important alobi mokonzi malgré tout nazo regretter mbasu na yo esalaka te soki ezalaka omoni o solo la awa o barumbu ne grandi barumbu bon tu évolué dans l'émission tu évolué on passe voilà ne grandi barumbu toi ça qui dit là Didier Nzongo mokonzangaba oyebige ebembe kundama na butu ekundama na moite bon wana presque bakali tokota na bokoko wa terre voilà ce que ça voilà les asko slogan ya émission ebembe kundama na butu et non na moi bon vous êtes d'accord nanga naza d'accord non na ndenge ya mpungu wana na cadre na biso batu ya molili ebembe ekuna butu mais dans le monde tenga molili tenga lumière ekuna mabutu eza na cadre ya ndenge ya du monde satanique du ténèbre mais oya moi eza na ndenge liloba et salama na komi place ozali toi ça qui dit là merci beaucoup Didier Nsongo lelo ba production est belé l'artiste musicien Ferrego va se produire le 4 avril 2026 à Corarina à une capacité à 20 300 et c'est la fierté pour la musique congolaise annonce ya date wana tango yambaki yango tant qu'artiste et ça là qui on ndenge donc Prince Bakali omoni dans la vie na solo omoko soki olingi o vivre longtemps à bien abattu faut éviter 3 personnes là cela veut dire quoi na tout le monde musique hein nazoya na bo sanité OK il faut éviter d'abord un manipulateur muté bosso ko éviter na vie soko ngoza bien faut ko éviter manipulateur il faut ko éviter menteur il faut ko éviter quelqu'un qui est jaloux OK
Cet individu fugitif de mon collègue, l'artiste MCF Egola Chitani, déjà, c'est menteur, c'est jaloux, c'est manipulateur. Au moins, individu, kasi nazoya, individu wana, abotama toujours, pour na kulanda kaka, mon collègue, l'artiste émissien, Fally Ipupa Aigle. Tovanda kia, azwa ki salte. Tant kaka mon collègue, l'artiste, c'est Fally Ipupa Aigle. Et quoi annoncé, Stade de France. Et donc ici, Moutou. Toi, pour un conseil, tant on a besoin qui message wana naibisio et salakingai motema mabe. Ce que senga qui même na lekisa mutu na pungu na ngena leksaye pourquoi. Tout qui kozala na réunion moko wa mikolo yo na mon collègue l'artiste MC président Orly grand frère. Il y a 7 individus de mon collègue l'artiste, 7 individus physiques de mon collègue l'artiste s'est fait gola. Tout cela qui n'a eu parce qu'il y a un studio. Président Orly Gola. Un studio na boulevard Ney. Ok. Place héritier pe à Sokaza à studio. Oh côté on peut faire ça là. Voilà. Un studio à sala 2 chants. Cela veut dire premier chant titre c'est partage ya bien familial. Deuxième chant nazoya, deuxième chant eza azo remixé chant vita imana parce que eza chant na ye après ça petit frère na ye partage des biens familial. Bon deuxième chant. Deuxième chant azo sa remix ya vita imana parce que alobi nanga ezaka chant na ye après ça petit frère na ye mais ayembango malamu te. Ekobima le 30 mars 2026. 2026. Donc, azwaki sal na Bataclan. Tango album akosa sorti na Bataclan eza le 4 avril. Et le koni eleki. Zela makambo solo ba Orly, président Orly Nengolobi. Koyebisa mutu te. Ah félicitations. Bengue président. Président Nengolobi. Voilà. Yo comme il porte parole là. Koyebisa mutu te. On travaille là. Na travaille na président Orly, na za manager. Na za porte-parole ya président Orly Gola. Voilà. Donc azwaki sale. Mais il faut être conscient. Le 4 avril à Robeta na Bataclan. Abengaki petit frère naye. Cet individu, c'est très capital. S'il vous plaît, Bombangaï. Ce que Bombangaï te bato, Bimisi Makambo, Bayoki, les groupes des individus, des associations de malfaiteurs, des associations de malfaiteurs, Abba Nogazé, à Réunion, il n'y a pas qu'à Bessa Foudi, il y a pas Maloukou, il n'y a pas qu'à Bessa Granda, intitulé Bagoloise, na Bagolois, Bakoye Langa, Bobondo. S'il vous plaît, Kolobate. Président Ligola, Abengaki Chetani pour aider. Abina mokonzi na benga ki petit frère a edenga apesanga fokolo pona pesa caution. Mais azaki kozwe na téléphone te. Abengi ma Marie, je salue maman abotela biso bastar. Voilà. Abengi ma Marie alobi kotungisa te na koyebisa Hervé Bokosola. Kosola pour aniba pesembo. Te asenga ki ye a aider a pese quelque chose pour na Bataclan basenga qui est caution. Cet individu fugitif de mon collègue l'artiste s'est fait gola. Ayebi ango bien. Asana producteur te. Nalobi ayebi ango bien Orly azui Bataclan akobeta le 4 avril. Na Bataclan. C'est la té. Asenga qui c'est la didé nous jato ki malembe. Le 4 avril frère azobeta na Accord Arena. Soki bazwe bisabino makamu na opwe. Yo babaka munoko mukolo elumbaka solo mais soki wa capté solo wana okozwa makambu ya malamu landanga besivu naso landa yo tuninga question à considérer ye aibaki président Orly akobeta le 4 avril na Bataclan président Orly asengaki aide nana aibaki Chetan aibaki asengaki aide pour apesa caution ba confirmer salle abandi kozelisa ye abandi kozelisa ye ti ye tant Fally a doxier na sold out. Il y a conseil, il y a le demain.
et que le Canada Stade de France avec la deuxième ça yé avec ko annoncer à kobeta les 4 villes et ça qui moté mama beto qui moté mama lam Oui, puis na tout donc c'est le fait dire oui, puis na tout la question que Tezela, oui, puis na tout la question que faire obeta les 4 avril na accord arena. Ce qu'on continue comme Orléans président Oli ndenge ba soleil na famille a senga ki chetani soutien apesa pour na caution azana concert ko présenter Maxi Singer na ye partage de biens familial les 4 avis na Bataclan chetani aebaki na ki motema mabe. Il y a 7 individus fugitifs de mon collègue l'actrice s'est fait ego la chetani a préféré atela grand frère naï libaya poya beta mais Olia lobi nanga mokonzi soki sengi mutu akufa akokufa neti alingi neti yo no travail na EPC conseil faut longola point na mitakufa alingi ko pesa e caution ani ko aider président lui-même alobe na mokonzi na ibise même a defisanga 100 000 na 200 000 Yé chétan a dépensé même 100 000 euros à PC Kosso à l'ingité. Donc, net à l'ingité, le président Olia Lobi, à qu'on y est concerné, il y a les 4 avis dans Bataclate, à qu'on Kendekin, à qu'on Simbisa, livré par Célé, il y a le Pangou, il y a Bova, na crédit, ba PC Mongo, après, ba PC Mongo, à qu'on pesa Kosso, parce que le Pangou à Bova, et Zaka, le Pangou familial, et Zaka na Kombo, il y a maman, na Bango. Bukongo za pas président Orly makambo eza minene bakali koloba te siko zela mokonzanga ba Didier Nzongo Orly gola azobeta miziki atie mbongo production mamnoso na mutu ya fere kasi nalobi prince bakali to solo la grand frère na yo aza na concert à ko présenter Maxi Singer na ye comme le 30 mars Aza na concert, Aza qui ça le 4 avril, yo, ok nous sous les mêmes dates pour la grand frère no libaya. Toboité, basa ba et ça l'a annoncé wapi. Mais na lobby famille ba yebaki. Même mutuni chéri makambo chéri ayebi. Problème yandi maki a coupé sa président Orly 100 000 pour appeler sa caution. Tant que comme nos président Orly a lobby a def sataye. Neti alingité. Président Orly a lobby bon. Dernier 4, azo kende kin, à cause de livrer parcellaire, il y a le pan où il y a Bova. Landanga bien. Simbisa, na crédit. Na Rock Bank, ba PC crédit, à cause de Mbongo, a coupé sa caution. Parce que cet individu fugitif de mon collègue l'actrice s'est fait quoi, Chetani. Prince Bakali, s'il vous plaît, koyebi samte mamunazo ebiso. Le pan wana ya Bova, ya Tonga, nizalaka ya mama na bango. Tango basombaka bisa mutu te mama tiaka na kombo na ye nakopeso nakotuna question juste une question simple par exemple yo prince bakali ozawa bon na yebi osomba lelo yo bon mama za viwa zate mère za bien c'est très bien mama za bon mama zui cop mobo ah bakali terrain mo ezoteka mawa mwana nga est-ce qu'on donne fokolo eza yo tindi mama atie na kombo na ye le pan wana eza yo to le pan familial. Ngam na poser la question batu ba yoka. Voilà. Donc président Oligo Lalobi a ko simbisa le pan wa Bova, voilà. Soki ye chetani aboyiba simbisa ou alongola ndaku na ye article la bango terrain ya mama na bango parce que cet individu alongola ndaku ne atonga tika lopango nini na comment mais na lobi soki yo tongi na lopango famille otongeli famille mais en plus tu te trompes Azui espace il y a 9000 places 10 fois 90 places, il y a Stade de France. Cet individu fugitif de mon collègue l'actrice s'est fait gola. Azui 9000 places. Azui 9000 9000 places. Et accord à Rennes, il y en a 20 300. Nalobi na yo, tu as droit de prendre 5000 et ben 5000. Ok. 5000, 9000, 10 000, 15 000. Azui 9000 places. Et bon, yo 9000 places. Et ça 10 fois. Il y a Stade de France. Parce que personne a fallu. Non, baza na compétition te. Baza niveau mon côté. Parce que pourquoi dans le baka tout le temps? Mon collègue l'artiste MC Fali Poupa Aigle. Aza
aza international, aza professionnel. Mais ce qui te y côté cet individu fugitif de mon collègue, l'artiste MC Ego la Chetani, azaka national, aza local, baza na qualité, mon côté, na ba musique, mais producteur wa kenae, cet individu fugitif de Massaï. C'est un grand manipulateur. Oh, C'est un grand non, c'est un grand producteur. Autobet sa Weranson. Avec ma maman Nandoule et auto cela dit promotion. Gay na sali pour Amela, cet individu fugitif de mon collègue l'artiste MC Werason Fokolo. Nani? C'est un individu à producteur. Voilà. Donc, cela veut dire, est-ce que si aussi au cas producteur Fali Poupa, il travaille avec des professionnels. Baza niveau mon côté. Donc, cela veut dire, concert Wana, Eza, à 8 places, il y a 9000 places. 9000 personnes. Mais pour la nini, pour que tu aies fait pour casser kaka, grand frère naïe, oh ya bimisaï, oh ya mime na wenge, oh ya mime na kartelate, oh ya pesa banzembo, et bimisaï, banzembo, ya banidembo, ba vita imana. Mais Didier Nzongo, makamono sozo loba, batu subaro zonne tiebi ma diffamation dans quel sens? Orly Gola, ozobenga président Orly, alobi ke ayebi yo te makambo zoloba aza au courant na yango te. Mais nalobi, ozo kota na famille ya bato. Président Orly Gola c'est déjà c'est un intellectuel to tangane pe na ista. Ayepe tanga kuna. Alekana ça c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui parle pas. Moi je suis son manager, naza porte-parole naie. Donc à koki komi bimisate aza na ba relation na ngai. Oh. Et voilà. Et ça même musicien à chama wanga na muto travail na. Non. Tokoluba. Parce que album et merci Singa ezo bima les 30 avis. Prince Bakali na ebisiyo. Orly Gola, président Orly Gola le 4 avril azana Bataclan. Père lobi nange le mot très important. Mokonzi. Concernant le 4 avril na Bataclan, n'interdire tout individu fugitif. Yaba Gaulois, Naba Gaulois, na concert na été. À préciser. Parce que Chetani, Aza Motemba Mabe, Tala Moutumomba, pardon, Atika Azaka, Naba Mite, Azaka, Naba producteur, Aza Naba connaissance, Aza Naba porte-parole, Abeba Nakana Batunyoso. Pourquoi? Yango Moni, malheur et Zolandaye. Non, mais Azobeta. Année passée bêta qui année bêta qui année passée année prochaine mais na ebisio omoni na musique lelo sans Fali Ipupa Aigle musique à RDC et kozala nul et c'est mais na cité mais non on a que des artistes lelo ça fierté de la musique congolaise de la RDC. Première personne, mon collègue, l'artiste MC Fali Poupa Aigle. Deuxième personne, mon collègue, l'artiste musicien héritier Watanabe, messieurs les chanteurs. Donc, Prince Bakali, jalousie, Eza et Lokomabe. Bino le lobo mona président Orly Gola Mabe. Mais président Orly Gola, Makambalo Baka, Azan a raison. Tala niveau, Azozanga 100 000 euros. Pour finaliser concert à Bataclan les 4 avril. Petit frère Naye, Azana Baba Pangu, Azana Mituka, Angi Koyedete. Sikoyo, Soki, Toleki Siye. Pour tout petit Kalabama Pangu, beaucoup mon président Orly Gola Mabe. Je te dis, les 4 avril, il y aura un seul concert. Il y a président Orly Gola na Bataclan. Toi, ça qui dit là? Didier Nzongo, elle a un problème nini na faire Gola parce que abana eko dédicacé. Na salaka na problème na ye parce que ya zwa koleka ngai azana mituka koleka ngai azana bandaku koleka ngai en plus kabakate. Est-ce qu'il y a un problème na yo? Hein? Mais na lobi Prince Bakali. Tout cela là, yo le loza journaliste. So journaliste moko a komi ko zwa koleka yo. Oko koma motema mabete. Té. Si qu'on a biso artiste c'est la bonté. Quand les artistes quand les artistes, il pas artiste. À quoi qu'on soit qu'on les kangaïte. En plus chante. Est-ce qu'on y n'a quoi ce le mot capital? Na logique.
nkandenge na ngaka shetani te nakoza camarade ya Orly te vrai ou faux mais nkanaza ami ya président Orly Gola oyebi ke makambo eza minene même Thierry président Orly abisinga bomi petit wana Thierry akomi ko réclamer shetani asomble lopango hein nani petit nana obe mais Orly aza mukolo na bango voilà mais na lobi pourquoi lelo par exemple wana vie privée mais pourquoi lelo Thierry amizungi ça c'est ma famille Gola Thierry Gola amikiti ça akoma mona muke parce que asimbela leki na ye bampungu Didien Songo comme porte-parole ya famille Gola Gola mabota ici là te wana vie privée mabota ici là po na na ye abima tozonga na musique mais sikoyo nga jise question na nazotuna pourquoi yo nazotuna yo tendance journaliste na poser ma question pourquoi yo ye shetani frère Gola ayebaki grand frère na ye le 4 avril Azana Ndoule na Bataclan asengi soutien ADC Fokolo a PCT Yesusu a tie date le 4 avril cela veut dire ngolo bani aza motema mabe roti kangana répondre kasi toi ça qui dit là concert ya Ferregola eza annoncé mokile yebi ya Orly mokile yebi mais ndalobi azui 9000 places problème te ana de to yebi date 9000 places tala évolué. Président Orly a lobby soki et 5 mouta kufa ako kufa. Fally Ipupa va se produire le 2 et 3 mai 2026 na Stade de France, c'est-à-dire azobeta double Stade de France. Didien Songo aux artistes mokilezo talayo ba Jean-Paul Well de London ba otala biso. Ba ya Bruno Lubi Kambongo ya propre l'argent no sale ba otala biso et puis tout ça na Chicha Bar, Mangeta chez PDG Manganza, Gelor Manganza. Ouais, d'accord. 109 rue de Paris. Tout ça, c'est le Sekwana, tout ça, la Gawana, chez PDG Manganza, Chicha Bar, Mageta, tout ça, la Gawana, Baotalabiso. Tant aux soit qui annonce, en tant que musicien, comme on a qu'il fallait à double Stade de France, et ça là qui on est. Donc, merci beaucoup, Prince Bakali, pour la question. Au moins, moi, tant qu'artiste, déjà, je soutiens mon collègue, l'artiste MC Fally Ipupa Aigle des années. Tant qu'on a vu qui me de toute façon, naïbaki. Naïbaki, mais tant qu'on a vu qui annonce. En tout cas, j'étais très content. Si tout le temps on a eu deuxième annonce, il y a les 3 mai, na melaka champagne, te Prince Bakali. Mais na melaki champagne. Pourquoi mon collègue, l'artiste MC Fally Ipupa, il a la réussite? Parce qu'il a un groupe fort des hommes, des femmes et des hommes compétents, qualifiés, professionnels, des intellectuels intitulés les warriors. Basaka ini, l'artiste Nabango. Les warriors, basaka toujours à contact. L'artiste Nabango, mon collègue, l'artiste MC Fally Ipupa Aigle. Nazwe Bisayo, niveau, monde évolué, niveau à l'élo. Pour l'artiste à Stade de France, franchement, Prince Bakali, ça compliqué. Même Maître Gims, les leçons à Stade de France, des jours à Kodoka. Même Michael Jackson, Soka Zalaki, à Stade de France, des jours à Kodoka. Même Beyoncé, à Kodoka. Cela veut dire, Fally Ipupa, Nakoloba, il est l'héros de la musique congolaise de la RDC. Il est le monument. L'élo vraiment, c'est monsieur Ponanga vraiment, ce qui a commis à quelle retraite dans la musique, à qui méritait même à la ministre Yasport. Voilà. Même mon collègue, l'artiste MC Antoine Kofi Olomide, l'élo, ce qu'il a dit, à cause de l'Iboma, à Stade de France, mon collègue, l'artiste MC Fally Ipupa. Alors donc ça y est. Tant que tu as Prince Bakali, Tokenda Wap, qui beaucoup le, tout ça qui dit là. Didien Songo. Ah, nous savons. Gapé la salle à voter, mon. Ah, mesdames et messieurs, nous sommes Congo l'évolution. Je reçois pour vous Didien Songo. Moko Tiangaba. Franchement, t'es sûr, Fally à tous les dates, à Rossali Lamba sold out. Non, mais il y a les bossés déjà sold out. Oui. Il y a les 3 mai, j'espère.
J'espère. Mais en plus, de toutes les façons, Barissi Touana, c'est la fierté de la musique congolaise, Bien congolais, évidemment. de la RDC. Nalanda qui interview moko, il y a mon collègue, l'artiste et musicien compétent, qualifié, professionnel aussi. Oh, sa fierté. Il y a musique congolaise. Mon collègue, l'artiste MC héritier Watanabe, mais c'est chanteur. Et pas collègue Nabino. Papimboma. Papimboma. Dengue idalobaki. Même $1 million au bapesa qui mon collègue l'artiste MC Fali Poupa. Aigle, si c'est vrai bapesa, ils ont manqué. Tu partages cet avis? Oui, il a raison. Il faut soutenir les artistes parce que Fali Poupa, Aigle, il mérite d'être soutenu parce que lui aussi, il soutient la population congolaise de la RDC. C'est l'autre Azana ba c'est combien? association. Ah? C'est l'autre offre va payer combien? Bon, pendant que ça va payer même $5 millions. Bah, On a des concerts wana. mais oui, Ok. parce que tout ce qu'il gagne, Prince Bakali, il partage. Mais les défauts de cet individu fugitif, on a ya maluku ya kabesa fulidu. Mon collègue l'artiste s'est fait la chetani. Bah, comment on le ça veut dire quoi? Garçon, c'est la garçon, Bakali, a monté mamabe, a partagé à kate. Tu peux ma sola fali osongi so. Tanila ngai, chetani, musicien nini, yo ya bimisa, lelo, azana, succès. Mais ton sola Mais makapana. mon collègue, l'artiste MC, Fali Poupa, Yemtasa Lelo, bah, cet individu de mon collègue, l'artiste MC, Soleil, Abima, Fali Pardon? Poupa. Oh. Kabinaluka kabakabu wana. Et oui, c'est investigation le côté les kakaté. Bisanga na busa. Soleil ou wapi solo ba? Wanga. Diden Zongo. La bunga kaka. Investigation to ko sarate. Biso to la focus investigation. En tout cas. En plus, selon Befo, Nayoki, équipe, il y a cet individu fugitif de mon collègue, l'artiste MC, fait un go la chétani, bazo ça la demande, mon collègue, l'artiste MC, Fali Poupa, Aigle, invité, chétani, dans le stade de France. Tala, na vie Bakali, soki olandi mutu kodoka, po yo de ande oza na ebaka, soki mutu alandi yo, na masula lisango, na ba compétence, na ba qualité professionnelle aux arnango, Merci. odoxa ye. Merci beaucoup. Domoni, Fali Poupa c'est un génie. Na ote ko mon annonce msusu, il a fait le film. A salif, otali film ngope. Bon, Nathalie Nazoyo kana témoin d'extrait. Siko, to kondi makaka soki mutu nzamba bengi ye. Est-ce que les films ndo otali be extrait wana On dit que film wana, et même, et presse à New York, c'était bien conçu. bien préparé. Tela kaka, ba média meke bazo ba et l'équipe Prince à New York. Ba mede lo bibongo. Après ça nyo Hakim. Ah, Didier Nsongo. Na- Investigation lo babo solo. Na yebi nkana lobaka vérité. Ndenge ba mikolo ba komba loba sala zodia zozi uzia mna ziban kaka. Engelo bani. Prince Oyo zolia yayo. Oyo kotika ya batu. C'est Ok. pour cela na telemelaka. Na koyebi sur le mot très simple. Sokozui, mon collègue l'artiste c'est Fali Poupa. Franchement, le monsieur il bouffe son argent. Même Koulou Tunanga. Mon collègue l'artiste MC Kofi Olomide, Antoine, il bouffe son argent. Il fait plaisir à son corps. Mais ce qu'aujourd'hui, des individus, même mon collègue l'artiste MC JB Piana, il bouffe son argent. Parce que dans le lobby, Salah Zodia Zozi Uziamna Zibaka, O Zolia Bakali, ya yo, O Kotika, Net Biso na Banzongo, ya famille. Mais ce qu'aujourd'hui, cet individu fugitif de mon collègue l'artiste MC Ouer Ensemble, là, cet individu fugitif de mon collègue l'artiste MC fait rigoler la chétane, Balia Kamala Mouté, Balata Kamala Mouté, mais Banda Kunabango, Ezaka, Naba Construction, Yakala. Merci Didier Nzongo la télé c'est le théâtre qui est déjà faire la fait émission na biso mais nanga tuno question moko. Toti kana fali na ferry. Tout ça qui dit là. Didier Nzongo yom to lingisa o focus investigation yom to lingisa grâce Mbizi na Hakim Prince de Lausanne. Mais Prince Bakali sina loba mankamwana. Grâce Mbizi, mutapesa ka cet individu fugitif, ya Hakim Prince de Lausanne mais zangaye. Tunaye et même Karine Mukonzi ngam na pesaka ye. Et c'est une circonstance nini. Bon, circonstance ndeka keza toza
toza bato ya média parce que grâce Mbizi azalaka fanatique na ngai. Ok. Azala fanatique na nga tangu soko nina tanga kombo ya chaîne. Non, pas tout Pour le cadre à secret professionnel de canaux publicité sur Obina Tanga. Ngana bimi na 2012 na bandaka na Congo Mikili. Tant que bandi interview bazaka na posa ya mwana mwasi petit sœur azaki fan nanga na zwe na mimie et pourquoi kutu bato presse bazalaki ebele ba net ka bazalaka malgré toi doka kapita. Non, net, ça va bien. C'est yo azaka doka ba ramasa mo ba di gomba ki ba bimaka ba doka. Papi Gen babimaka badoka. C'est Papi Gen trop bien en forme. Papi Gen en forme. Anel tapé en forme. Voilà. En forme. Donc ngam tuna pesaka ye cet individu voilà. Na cadre wana izalaga utaki Suisse aye France. Non, ye azouta Suisse azoya parce que tozaki na ba relation amicale. Tant que ba sa père. Tant que parce que ngala zaka bien na bango tout. OK. Voilà, parce que naza président na bango, il y a sa père, j'ai l'argent, j'ai des biens. J'ai une femme, j'ai des enfants. Je vis dans un beau quartier, 15e au bango ti bako kufale mususu bako vanda te. Bango nyo sosoko tuni bango kako ka ba vanda na ba province ba mele, vie neuf c'est Georges. Province à Agrignou, voilà. Ezalaki grâce Mbizi mtalingaki akimta lobai no masalanga ina lingi peti wana. Ye asengaki alingaki ye alingi na lingele mumi même masalanga trésor ngando papa yoyo ngam na pesaka grâce Mbizi. C'est na ye. Oui, même Noba de Paris pour bimana grâce Mbizi ngam na pesaka Noba de Paris. Oui, pour ça interview sur grâce Mbizi c'est moi. Grâce quoi zalaki peti na yo zo takaye. Bama kamsu pe soki oyambi bango il faut botuna ka bango. Ah ouais. Ko yamba grâce Mbizi tuna ye. Na pesaka isusu type moko balaka na la rebelle na Lubumbashi parce que c'est want obimaka. Pourquoi ba petit c'est bazaki maelete mais petit c'est mo Rihanna. Domingos atika na fungola ka ba porte azo mama na dibala na grade diamatifer. Pour c'est want ozwa ki bala mais o azaki maele alonaki. Oazae maele te tala lelo petit c'est adoka. Voilà. Didier Nzongo, collègue Nayo, je ne sais pas si je peux l'appeler, grand frère, Onos Limbambe. Grand frère, yo kutu ba ben yo petit à la collègue donc tala bakali tala kosara da tala bon le respecte rapé ba tout au moins que si hein. Tala na kuyo kutomo. Esi na peta yo kutu tuna yeti. Obeta ni. Bon na yo konanu grand frère. Obeta Onos Limbambe. Na beta ye. Onos. Na beta ye. Na teni to na makofi. Na teni. Na beta ye. Na makofi na beta ye. Parce que c'est délicat de traquer mental. Oh. Aza collègue na nga détraqué mental. Onos Limbambe. Aza zela na explique bien. Na rotanga comme on est passé na complexité. Moni spirituel na cet individu fugitif. Ya Onos Limbambe. Aza collègue nanga détraqué mental. Aza collègue nanga détraqué. Aza collègue détraqué mental ya maniqué. Aza collègue détraqué mental ya Grâce Mbizi. Aza collègue détraqué mental ya Mouzeki Ndingu. Aza collègue détraqué mental ya camionnette mboya. Po biso tout abatami tout. Toi ça qui dit là. Question. Onos Limbambe alobi mwana poto, c'est-à-dire ba Bino, ba Chantal Bola, ba Mama Congo, ba Tutu, sozana numéro na biso ba po biso ba bledar to poto na moko. Mama Congo peut de traquer mental. Voilà. Mes collègues n'ont pas dans le lobby ba biso tout ba to tout. C'est sa question. Onos alobi so bozana numéro na ngai. Bonga ba tsenga te ba Chantal Bola, Mama Congo, Jaël, Karine Mokonzi, échec. Jaël peut détraquer mental. Bisson a soba tout. Numéro d'essence, cause un numéro na solana bango de bino bana poto boko solana biso to poto na kimukolo te. Très bien, bonne question. Mais Nalobi Prince Bakali na vie toza na droit ya liberté. Très bien. Mais bino na presse balba momoko liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression. Vous avez pas droit d'interdire un majeur à Sala Eloko Oya Lingi. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Pardon. Dans la vie. Tu as un droit de diffamation. Voilà.
toboyi diffamationnerie ta la vie eloko eleki relation eza te. Très bien. Soki ye balangage nazo ba échec mais il faut avoir tes réserves. Ye moko nanu auta na fel auta poto na nzela akenda poto na nzela matadi na Finlande o Finlande déjà ezalaka poto te azala mwana Finlande Felando. eza Maman poto na te. mikili. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Ye moko aza mwana Finlande. Mais pourquoi tika Finlande aya kotama ke na Paris? Cela veut dire à ça l'échec qui était na Finlande. Ça c'est un. Ok. Cet individu fugitif Yono Silimbambe na vie na ye abota te abala te eza échec ou pas? Azana mwana te azana mwana. Azana mwana te abala te échec ou pas? Ebite bato bayoka biso. 3. Les mêmes individus ayaka na Paris azwaka mwana mwasi moko boye. Bazaka kovanda na kota mairie ya 18e. Nazaka kokende na ndaku wana. Ezaki parler moi ba petit sein bazayona ba Sarah ba komba ba petit sein belé komba mwasi na kotante pour na cadre ya respect. Très bien. Familial na respect ya mwana mwasi wana. Protection, très bien. Voilà. Bazwaka nda na Saint-Denis. Makamu mwana mwasi wana salaka ye. Et ça saka AVC. Tango sala AVC ngaku no banzambi ya longo individu akufa. Mais Samba salaka e grâce. Non Slimambe salaka AVC. Premier AVC. Yo Osameli Nzambe akufa. Abika. Tango abiki médecin. Aibi si mwana mwasi wana. Cet individu il a danger. Soki na mawa ya Nzambe. Mwana mobali favana na ndaku po o s'occuper na ba soin na ye po abika. Aye tango abi hôpital aye na ndaku ya mwasi wana. Mais makambo amonaki pa beti sous double AVC. Mukolo koyamba ye landa ye bien s'il vous plaît. Ok. Soki azoloba lisu na ye ya gauche elengaka même munoko na ye ezaka ya kotengama. Cela veut dire eza neti mutu oyo adoki. Kodoka cela veut dire obebi mutu. C'est la continue à ranger la bino. C'est là, au baby moutou. Au bébé mitu. Au baby, c'est là. Continue à ranger la bino. Au baby moutou. Mais ba soigner yo. Okotika la kaka. Na ba seke. Landa bien mkoko yambaye. Soki azoloba lisu moko elengaka. Azoloba lisu moko elengaka. Munoko moko ezaka ya kotengama. Siko yango na ebisi yo. Obala te, mwasi te. Mukanda zaka nango ezaka doublette. Oh. Asalisa sikoyo ye moko azane shekite ba obijaka mutu te lelo soki mwana mwasi moko avandi na mobali soki esimbi te baboyani azwi mobali mosusu eze shekite eza ambition na ye soki oboti bana todisalaka suivi ya bana soki baza baminere soki akomi majere asluki nzela na ye eze shekite ye cet individu fugiti Yono Slimambe azoba mambo chèque lui-même a foutelaka na chambre ya mutu. Pourquoi zo foutela na chambre azangi ndako et c'est chèque. Makam nazo ebiso il est conscient. Sokolingi yamba ngana ye tête à tête na ko bete KO debout 5 secondes ezebele. Tout na question mosusu. Toi ça qui dit là. Merci Didier Nzongo Mokonzanga beza plaisir à toi Yambayo to comme la télé c'est l'état to comme la sous émission. Oui na 3e AVC à cause de chance te à kokende et pas kolo même individu mususu nani collègue n'a pas détraqué mental camionnette mbola ngana zaka koyeba te maman moko nazali ko beta magoda ta on akenda kisasa o kazalaki maman na ye pardon. On a bêti maman ne magoda. Ngala yeba kitaza maman na ye. Il fallait tout na maman na ye. Mais on s'est marié mais raso yoka. Ah kapita pusi. Titi Nzongo. Ko yemi sa butu te bakata bakati. Ngala zali ko beta maman ne magoda na kisasa na yeba kitaza maman na ye. Ye tango ayoki, il fallait tout na maman na ye. Olobalanga mokonzi tika makambo maman na ngai aleki mbala moko akomi kobunga. Toi ça qui dit la bakata place ko yebski. Jean-Paul Wali de London, ya Bruno Lubika monga propre ya Willy Moucheni ya Willy PCN Junior Yombo ya Bayombo to comme na sous émission na boso et ça plaisir à trop ya Yambayo na focus investigation, c'est pas pour la première la dernière fois to rejoindre encore parce qu'on a encore beaucoup de choses à olobela
Ici, c'est le travail. Et Didier Nzongo a plaisir, Izalagi Yanga, Yambayo, ensemble avec toute l'équipe, ya Congo Révolution. Quelques salutations et puis message particulier na bateau tout batala qui on a Congo. Donc Prince Bakali, vraiment merci vraiment nous opportunité. Merci. Yakoyamanga dans l'émission Focus Investigation en anglais. Si. Dans la chaîne YouTube Congo Révolution News. La réalisation, il y a les grands réalisateurs Chris Ndongala. Sans oublier le PDG Michel Kombe Aigle, Bako Kende, Bako Zonga, Meturo Yotokolimbisate. Donc, message nanga ya liboso ezali, je souhaite vraiment beaucoup de malheurs sataniques du monde et du ténèbres pour un concert. Il y a le 4 avril de mon collègue, c'était mon collègue, l'actrice Ferrego la Chetani. Donc, j'invite tous les warriors, tout le monde vraiment, le 4 avril 2026, Bissonio Soto Koutana na salle Bataclan pour nous soutenir un concert. Il y a le président Oligola. En plus, président Oligola est l'autre important. Il y a un concert, on a invité collègue Nabiso Fali Poupa, on a invité même cet individu fugitif de notre collègue Werrason na Bataclan. Donc message yangwana. Donc je salue Massananga Zéphirin Moulevo, les kamikazes de Japan na Switzerland. Je salue tout le monde, que l'Éternel bénisse, protège notre plus beau pays, la République démocratique du Congo. Toi ça qui dit là l'Éternel, toi ça qui dit là public. Merci son excellence. Vive la RDC. Merci beaucoup, c'était Didier Nzongo Mokonzianga. Ça n'est fini pour ce soir, mesdames et messieurs fidèles internautes. Merci. Mais viens là, au bien tu viens. Yobi yopungo zo ba mutu ada grand frère. Obi ba kalibi no pe bo respecta ka batuko. Ah. Obi okungeli, ngala pungela ki okutume obi ke. Obi ko beta ka su code 16. On se retrouve au prochain numéro. Merci pour la réalisation des pistes Longa Lamvandou, Michel Kombe Aigle, Dio Matope Double Maître, toute l'équipe. Mais ma maman camionnette par de bokata baka ki obi sabote. Au prochain numéro. Tengala ye bakite wala za maman na ye. Apeki sa maman na ye. Merci beaucoup. Yo peki si maman na. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.